ndeko na biso même baza na diaspora va comprendre lecture ya ndeko Moïse Mbui. Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Joseph Kabila Kabange, patron ya FCC, PPRD. Joseph Kabila Kabange, patron ya AFC, Félix Tshisekedi, Moïse Mbouite. Joseph Kabila Kabange, il nous a dirigé pendant plus de 20 ans. Joseph Kabila Kabange, abimaka mboka na biso ala kakate. Mais aujourd'hui, Joseph Kabila Kabange, bozongi na mboka na biso, akomi koyebisa biso kena kozonga. Joseph Kabila Kabange, pourquoi a annoncé biso te kako kene na Congo central? Joseph Kabila Kabange, pourquoi a annoncé biso ta zozonga na nzela ya Kasai? Joseph Kabila Kabange, pourquoi a annoncé biso ta zozonga nzela ya bamombondo pe koto bazodingisa na Kikwit? Pourquoi seulement l'est de la République démocratique du Congo? Au moment où Ndeko Kabila a yebi que le président actuel a Kobunda pour na silisa situation chaotique. Bandeko nangai si Ndeko Kabila avait les soucis ya kopesa ba compatriotes congolais kimia. Bokelo Ndeko Kabila nga sala. Premièrement, tunga to kana ba presse na ye koloba ete azana posa okuta na président de la République pour apesa ye makanisi. Il a dirigé ce pays pendant 18 ans, plus de 20 ans. Aye biselo lenge kani sengeli kopesa paix durable. Si et seulement si Joseph Kabila zagi na posa na biso bandeko na biso ya Goma, Nord Kivu, Sud Kivu, boyo kanga malamu. Mais il a gardé silence radio. Tomoni yangote. Tomoni Joseph Kabila Kabange kozala dénoncer pa tata mokonzi wa ekolo azali mieux informé ko likabiso nyonso. Alobi ke yenda zali sima. Bato belé bogangaki bolobaki tout consort. Mais sort nango bino boyoki pourquoi azo kende. Peuple congolais, est-ce qu'aujourd'hui, Joseph Kabila Kabange azali innocent? Namakamouza kolikana est? Point d'interrogation. Peuple congolais, est-ce que tu as lelo biso moko to kondima sou Kabila zonga diriger biso? Je ne pense pas. Ici on a appelé ça bravo na ba ministre mibale. Ezali ministre na biso ya justice. Constant Mutamba oyo lelo ala kisi à la face du monde na bato nyonso banaye koloba. Aza adepte ya Kabila. Aza na gouvernement Félix Tshisekedi sous ordre ya Kabila. Mais vous avez vu que ce monsieur ne badine pas. Lorsqu'il faut parler de la République, Constant Mutamba moko koswa. Mais belé, monsieur le ministre, tikanga ibisa baza ko mona ngolo la théâtre de chez nous. Na ba injonction to instruction au PC. Pour na likambo tali ba saisissement wana. Ngana lobi faut kende même plus loin. Na makambo lobi pour na famille Kabila. Je vais dire ici merci na VPM Nabiso intérieur Jacques Chabani, qui a compris que depuis pays allaient agresser, zéro déclaration à PPRD pour nous condamner au Rwanda. Zéro déclaration à PPRD pour nous dénoncer vie chère oyo collègue na bango ndanga bazai ko sala pour na bande ko Nabiso à est de la République. Zéro activité pour nous kolobela pasi ya bande ko Nabiso bazali na est. Mais le PPRD bazali ba champion, ba communicateur, ba politique. Ya koleka na ba plateau ya ba média. Ya kolobelaka Tshisekedi na dosala le côté a kozonga. Voilà la décision. Oh, tu as causé la depuis kala. Et moi j'ajoute encore monsieur le VPM tam sur la décision au bosana ki eloko moko. Il faut surveiller à mususu ya. Moto union soit kozalaka na ba plateau ya télévision pour défendre Joseph Kabila. Ces messieurs ou ces dames là doivent être interpellés et arrêtés. Parce que je ne vois plus moto ni na roya lobela Kabila na PPRD. Akolobela nini? Comment est-ce que le PPRD n'accompagne pas la population congolaise dans son ensemble? Monsieur le président de la CESAC, Yokambela Nabiso, Bandeko a PPRD, l'activité nous allait suspendue. Balobi na toute l'entendu à la République. Bandeko nanga ya Goma, Bandeko nanga ya Kinshasa, partout comme on a drapeau à PPRD Télébi, qu'on ça la matinée, meeting, bobele là-bas service. Et ici, je vais finir pour vous dire, Kabila Kolobate. Kabila dépression. Il nous a annoncé, il va s'annoncer pour donner sa position depuis le samedi. Zéro position. Dimanche, zéro position. Et tout comme lundi. Et ça, ni le goza kosalande ko Kabila, ils ont pression oyo, ya ba depth na baza en Kinshasa. Ningi ba bidaki banda ko Kabila na ba bien bazo banda ko kanga. Ningi ba Kabila, soki ameki ko tiama kolonae, ba tchei maboko. Maintenant, qu'est-ce que ces gens-là, vous allez voir même Numbi, qui a les sangs à Congolais dans Maboko, qui donne un moratoire au président de la République, en lui demandant de démissionner avant le 30 juin, sans quitter. Ngapena ibisi na Numbi. Oh, le général, oh, il a travaillé, na lolengo ya yebi a travaillé. Biso peuple congolais, to pesi na binope,
moratoire, il y a 1 semaine et 4 jours. Bokite Bisika Boza. Contradiction notoire entre secrétaire permanent ou secrétaire adjoint PPRD. Ou a évité jusqu'à la preuve du contraire, place autorité morale na Yazali. Ako babilse na top Congo lokola mwana moke. Kabila na liwapi. Ou aza Bisika Azali. Tout ça, peuple congolais, bazo luka ko distraire biso. Biloko kuna, baba na ko continuer. Na batak na bango. Et ezala teke Kabila, ezala M23. Nous connaissons déjà. Bravo na bawazashu, bawazalendo. Bisika o boko zwa. Batouana na efrakata. En tout cas, esengeli peuple congolais yoka son. Et bravo na peuple congolais à comprendre que l'ère n'est plus na ba fédéralisme, na ba tribalisme. Si et seulement si Kabila a besoin de retourner dans ces pays, j'affirme mes propos à soutenir l'Ikambo Ezali révision tout changement à la constitution. À Longwa Loko, la Moutatika la ko dirige Mboka Ote et Kabila y a une voix démocratique. Les personnes qui soutiennent Kabila, Oba accompagne Kaye. Mais moi je pense que voix démocratique, Oyemo Bobenga qui azali père et alternance pacifique, ils ont une belle élection. Attendez 2027 total à ce qui le président en exercice a organisé l'élection. Et à ce moment-là, on va tirer des conséquences. Nous sommes encore en 2025. Félix Tshisekedi devant lui, il a encore 3 ans et demi. Mais Bouweleli ko Simba Mandoki, peuple congolais, Fongola Misu, Kabila a rolobate. Ce Kabila lobi aloba, ayebi kazayi na pression makasi. Félix Tshisekedi, azali ba OET, Kabila manipulé. Je vous rassure que Mboka ezali na contrôle, ya ba FARDC et Wazalendo. Sous l'œil ya yemoko le commandant suprême. Et na ngina lansembela na ba généraux. Ba généraux nyonso yekolo na biso. Ah ngana ko kenete na tribalisme, ba généraux ya Maïndombe, ba généraux ya République démocratique du Congo. Na ba forces armées na biso nyonso, na PNC bisika nyonso. Bozalaka ba généraux, bondima ko servir sous d'appro et non ko servir ba individu. Bota la sima, bota la mabota na bino, bota la peuple congolais. Nous avons que le seul pays Nzamba a Pesibiso Congo. Aujourd'hui, ce qui est à compte à rendre parce que aux général, grâce à Joseph Kabila, retenez que Makila est un compatriote congolais et qu'aux aliko nabino. Balobaka, lokuta et yakana sincère, vérité en oiseau en escalé, motonio sa ebisi opposition à Kabila. Et ce qui boko luka, to ebisa nabino les salaires du péché. Comme on ango, bakisaka, to kopesa nabino ango. Mais ce qui boko na besoin, il y a mboka na biso na histoire ya malamu. Toke na voie à l'élection. Et to condamner Rwanda, to condamner Kagame, to soutenir l'institution école. Ça définit, amis téléspectateurs, je pense que ce qui a lobby, na kozonga, to analyser ma émanso de Kabila zo kana koloba na mboka na biso. Mais je pense qu'à kolobate parce que ndenge makambo zaiko kendele, ndenge diplomatie a fait Tshisekedi, ndenge veille patriotique et la muki. Bravo na ba compatriotes congolais nyonso ya Goma. Ba correspondant na biso nyonso ya ville Goma na ko pesa bino merci parce que to kozanga information taso comme okete. Na maïman sonné boza ko luka déjà ya ko sala ya ko kimisa batu na Goma. Et maïman son abino le plan B na bino to citoyen biango. Les pays zaï na contrôle à mutumoko. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bana ya Congo to simba na main dans la main, solidarité, unité nationale et régner na école Congo démocratique. Merci Ezala Kibongo. Monsieur Moïse Mbouikabea, très bien. Votre journaliste d'État et Nassisi Lelo, l'espoir de la jeunesse congolaise. Napesi merci na Baïba so bapesi biso confiance, ba partenaire union so bazopesa biso confiance. Moke tozo mwata na ibisaki bino incessamment wa to célébrer double événement où ils allaient 15 ans de carrière comme chroniqueur politique et une année à Masolo à Congo. C'est dans quelques mois wa beaucoup na bapano na biso ba fiche comme un peu partout. Yo motonyo so oyo au croya kana komba na biso en tout cas n'hésitez pas de nous écrire. Par rapport à la célébration à Torosala ou à Kinshasa et la suggestion na bino toza rosé l'accompagnement na bino prière na bino et surtout na combat autozui to comme na ba menace un peu partout Moïse Mgasaloba qui te pona qui la patrie ou la mort vos menandi makokufa en défendant la République qui nandi makokufa ko kene ko soutenir nanga et consort. Ça n'est fini pour le numéro de la loi actualité commentée. Nande comme Moïse Mbouyi, vous allez brancher scotché parce que à présenter esquisse naé honorablement plaisir, tout travailler après-midi parce que
azana ba urgence moko parti ebengi na e mais akozana na biso lobby en tout cas qu'il pleuve qu'il neige. Moïse Mboui, je serai ton invité dans les après-midi. Merci à mon plaisir, merci à Petit Béton. Bien qu'à écouter la biso brusquement, tu aurais bandé une là pour que Boyo Kapé Mgongo nae bosenga ki un peu partout. Au revoir. Il faut savoir congolais que tant que ici on a 287 millions de dollars il y a peuple congolais. Au Salaki na yango nini parce que Bukangalo des alités. Non non.